bimisa masasi. Kuna nde toleki. Nde na tina na yango. Toleki na mokanda mwa biso mwa oyo totangi mwa 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 39. Kuna ezali kolobela likambo oyo papa molimo santo amemeli biso oyo tozalaki kolela tozalaki kozela awa na Congo Brazzaville. Biso banso tozalaki kozela yango. Est-ce que toza prêt? Question. Pokuna eloba miboyi. Na kotanga lisusu. Pona ba mama na lopoto na kolimbola na lingala. Ba oyo bakotanga na français ba yebi français. Tokotanga lisusu pour la bonne compréhension. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, yango wana oya kolia lipa, pe akomela makila nankolo, nambindo, indignement, namasum, sera coupable. Yewana nzambe akozolea ye tumbu envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun examine, est-ce que bisona, que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ah, batata na ba mama. Bomonien, tozali ko sepela dimanche tokomela molambo. Nzoto ya nkolo Yesu pe makila maye. Alobi nzoto na moto ezali tempolo na ye. Ya yo soki eza na madusu. Soki eza na madusu, oyo nyonso komela makila na ye ekobima. Tata na mama. Sala examen de conscience avant qu'il y ait la yo. Yo zana mobali na ndako bozana mariage te. Tika. Komela te. Ozana likambo na moninga na yo tonde kono ya mi. Tika. Kozwa etumbu te epa tata nzambe ya molimo parce que ezali eloko ya molimo yango esokolaka nzoto. Nzoto ya molimo na yo po ete molimo yango nde kopesa yo makasi ya kosalela tata nzambe. Pe obikisama na bitumba ya ndenge na ndenge, makambo ya ndenge na ndenge. To se préparer. Ezala kaka te ndenge tozali komona ngo kaka tokomele. Eza kosenga tozwa conscience. Tango yangoyo. Oui, kende kotubela. Oyo azana posa kotubela akoko tubela na ye. Mena biloko mibale oyo toza koloba. Yo zalaka mbanda ya mutu. Ozana ndako deuxième femme. Komeka na yo te. Komeka te. Batata na ba mama. Chapitre wana tokende kotanga ngo malamu. Nako continuer. Car celui qui mange et boit indignement. Oya komela. Pamba te oya kolia pe akomela. Na masum. Sans que asosola. Sans que asosola. Le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Mais ceux qui te tanguent na sekuna, ceux qui te kii na 30, à l'obiboui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Bozoyoka. Yo meli communion. On se préparait que bientôt, sokola ki motema na yo malamu te, oke komela yango. Nambindo, inama sumo na yo mama, tata, mwana. Nkoko soyo komemela yo, ebasi koloba. Liwa,
malade, infirmité, ya ndenge na ndenge, ba blocage, ya ndenge na ndenge makambo na yo. Yango wana batata na ba mama, te réveiller conscience na biso. Tokoke na biso musika te. Nde na yango, suka likambo, ezali kaka tozala bana na bolingo mibeko pe misala to sisi bona koma na tata mwana pe molimo santo. Amen. Totele mato bonde. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance, la gloire pour des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo. Nzambi kinga umbwenenge uyavangela dyomunzo. Nzambi kinga umbwenenge uyavangela dyomunzo. Nzambi kinga umbwenenge kenda zilwa kidi dilu zizidyo. Buyale mbikwikila ngunza kuna mbongolo ilwa kila. Buyale mbikwikila ngunza kuna mbongolo ilwa kila. Boya vangela dyomunzila Nzambiki nga umbwenenge. Boya vangela dyomunzila Nzambiki nga umbwenenge. Kenda zilwa kidi dilu zisidawa. Buyale mbikwikila ngunza kuna mbongolo ilwa kila. Buyale mbikwikila ngunza kuna mbongolo ilwa kila. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu biso nyonso tolandi ndenge batei biso na poko esantu ya mokolo mwa lelo na papa atangeli biso mikanda misato kobanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe Matthieu chapitre 26 verset 36 à 38 aleki na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Na mibeko papa alobi ete bapesaki yango na bana Israel. Toyebi histoire bana Israel. Ndenge bakotaki bowumbu na mokili ya Egypte. Pe bawumelaki kuna 430 ans. Pe babimisi bango na nguya ya tata Nzambe oyo aponaki moko kati na bango Moïse amonanaki lokola président bana Israel. Tango babimi bazalaki na mobeko te. Pona nini bazalaki bawumbu? Mowumbu basalelaka kaka posa ya nkolo na ye. Metango babimi na bowumbu bakomi libre. Bakomi na ngomba ya Horeb. Nzambe ayi kopesa bango mibeko zomi oyo tosili kotanga. Pona nini? Pamba te Nzambe azali bule. Bango pe bazala bule. Biso pe bapesi biso mibeko na tina mosusu te. Nzambe na biso azali komema biso, azali kotambusa biso na 4e génération, azali bule. Banzambe bazali babale te. Ye oyo atambusaki bana Israel na tango wana, ye wana pe azali katikati na biso. Toyeba ete maya salelaki bango na tango wana, akosalela biso pe yango. Ndenge balobaka na lopoto, les mêmes causes donnent les mêmes effets. Biso tozala mayele. Mokolo na mokolo bazali koloba na biso ete mokati mbila akwei na tongo apesi mayele baoyo bakoya na pokwa. Israël, soki azalaka na livre de référence lokola biso toza na Bible, oyo tozali kotanga histoire na ye, solo mingi balingaki kokota na mokili nelaka. Me bango bazalaki bato ya liboso, libota ya liboso oyo Nzambe aponaki
mpe apesaki mobeko. Bango bakomi koteya biso toye na suka. Ndenge papa azali koloba ete 4e génération ya suka tokomi na suka. Me tokanisa mpe toyeba yango oyo asalelaki Israel na ntango wana akosalela biso mpe yango, pamba te Nzambe abongwanaka te. Nzambe abongwanaka te. Esika Israel abongisaki biso tobongisa, me esika Israel abebisaki biso tobebisa te. Nde ntina bakotangelaka biso mobeko kopesa biso mayele. Mobeko ezali Nzambe. Soki mobeko ezali katikati na biso, tokoki koyoka somo ya jugement te. Ata mokili ekokufa lelo, tokozala bato na bobangi te. Pona nini? Pamba te tozali kati na mobeko. Ata balobete nkolo Yesu akoya lelo kosambisa mokili, tokobanga na biso te. Pamba te ye nkolo Yesu akoya kosambisa mokili na tina na mibeko. Mibeko yango nde kotya ekeseni kati na bana na Nzambe na bato na Nzambe. Bana na Nzambe banani wana? Bana na Nzambe bazali baoyo bakotosaka mibeko ya tata Nzambe, bakosalelaka posa ya tata Nzambe. Bato na Nzambe mafu alingi asali alingi te atiki. Me biso tozali bongo te. Tozali libota ya elaka. Yango wana lokola papa alobi yango te. Wuta 1921 papa Simon Kimbangu ayaki koteya biso mobeko. Wete tozalaki kotambola ndenge moko na banyama. Kati na biso mingi bazalaki na basi mibale misato. Tozalaki kobina na biso, komela masanga, kosala bakisi. Nyonso tozalaki kosala. Metango papa Simon Kimbangu na 1920 ayi koteya. Alobi ete mobali moko mwasi moko. Alobi lisusu tolongola bakisi. Batalisi biloko tozana yango oyo bakoko batikela biso. Ba amulet. Tolongola yango ezali kozongisa biso na bowumbu ya Satana. Tolongola biloko wana. Tango balongolaki biloko wana, toyebi yango. Liwa etelemaki 9 ans, bato bakokufa lisusu te po batosaki liloba ya papa Simon Kimbangu. Me boyo batosaki te, tango alobaki ete tolongola ndoki. Boyo batosaki te, nini emonanaki? Kimiala. Bato wana bakima. Na tina nini? Na tina na soni. Toyeba yango te soni pe ezali kozela biso. Oyo tozali kobomba mabe. Tozali kokanisa ete ezali bomengo. Ezali richesse. Tozali kokanisa bongo. Me tokokima na soni. Bakobenga na biso te me soni. Papa beti sete na kolobete. Okozala na banjabe mosusu te. Okozala na banjabe mosusu te. Elingi koloba ete okosambela ekoko te. Okosala magie te. Okosalela batalisman te. Ba bic magique, ba lunette magique. Okozala ndoki te. Pamba te lisumu ya liboso oyo pe ezali kokumisa pe mabe koleka kindoki. Oyo epesi biso pasi na loposo loyindo ezali kindoki. Soki tobungisaki nguya na biso na jardin d'Eden, oyo tobungisaki elamba ya nkembo ezali na tina ya kindoki. Yango wana tozali koinsiste na likambo wana toyeba yango. Na liloba ya tata Nzambe a peu près ezalaka te. Yango wana tango oyo bazali koteya biso, tango esengeli topona, tolingi nini? Ndenge papa alobi yango te. Na mibeko, batie bomoi pe kufa. Nzela mibale ezali wana ndenge totangaka yango na Deutéronome chapitre 30 verset 15. Topona bomoi, po biso na bana na biso tobika. Topona bomoi.
kopona bomoi ezali kotosa mibeko mpe malako ya tata nzambe. Kopona kufa ezali kotiola yango na ndenge nini. Balobi tolongola ndoki oboyi. Bateyi biso mingi papa dangenda kutima pe ateyi biso. Mingi pe bakanisi na motema ete tata na ye alembani biso ye moto akokoka biso. Tokomi na suka batata pe bamama. Tobosa na likambo wana tete tokomi na suka. Ekozala suka ya manso. Surtout ya makambo oyo ya mabe. Ekozala suka na yango. Na tango oyo. Pe na mikolo ezali koya. Dekozala tableau bakotia bakolone mibale. Bakokoma kimbangisi na tableau mosusu. Banoki mbangisi bakozala banani. Banoki mbangisi bakozala te ba oyo nani bazwi batisimu te epai na biso. Me banoki mbangisi bakozala ba oyo bazali kokumisa kindoki, ekobo, milangwa, kisi bango nde banoki mbangisi. Tokanisa likambo wana. Papa yi kotangela biso na Matthieu chapitre 26 verset 36 à 38. Kuna ezalaki nini? Ezalaki ete nkolo Yesu tango amonaki ete tango ekoki oyo bayokanaki na tata na ye ete akokufa akosopa makila na ye pona kosikola bato, pona kosilisa kanda ya tata nzambe, pona kolongola mabe na mokili. Esali ye pasi ayoki mawa pasika amoni liwa ya pasi. Moto aza na bomoi batie ye basete na maboko pe na makolo ezali pasi. Amemi bayekoli na ye bakei na ngomba pona kobondela butu mobimba. Nini akendaki kosenga kuna? Akendaki po ete asenga na tata nzambe soki akoki kolekisa likambo wana ye amona yango te. Mais à se ressaisir alobi non. Ce n'est pas ndenge nga na lingi mais tika volonté na yo esalema. Tika te volonté na yo esalema. Kolo Yesu ayebaki liwa oyo ya pasi. Pamba te bayokanaki na nzambe na tata na ye. Akoya kokufela moto pona kofongola biso nzela ya likolo. Likambo wana pe esalemaki. Kasi bayekoli na ye bakokaki kosunga ye na mabondeli te. Nzoto oyo eza na bolembu mingi. Tozali pe komonisa yango na tango oyo papa alobi na biso mokili ezali mabe. Tozala makasi na mabondeli nde tokolonga. Banani bazali kopesa papa maboko na mabondeli? Na makambo minene oyo ezali koyela biso. Na tango ya papa Simon Kimbangu pe ezalaki bongo. Na tango ya papa Diangena Kuntima ezalaki bongo. Ye pe amonaki ndenge nini akosala accident. Ndenge papa ne alobaki na ye te okokende voyage mais okosala accident okokufa. Papa Diangena mitoki ya makile komi kobima somo ya likambo wana. Akatisi na ngambo akena kitasa bibubu kosenga ndenge kolo Yesu asengaki. Papa, eske okoki kolekisa likambo wana te? Papa Simon Kimbangu alobaki ekoki koleka te. Ezalaki na 1958 likambo yango esalama. Papa Diangena asalaki volonté ya tata na ye. Asopaki makila pona bato banso ezali pona biso kaka bayindo te. Mais premièrement pona ngai na yo tondimeli papa Simon Kimbangu. Metala sabotage tozali kosala. Na bokolo yango amonaki bilemo na biso ya vert blanc. Tenu na se vert awa pembe. Soki ozali mama na motu vert.
sabotage. Tokotala dimanche ndenge tokolate la tenue. Bamosusu bakolata wa vert. Na sepe vert. Na moto atie pembe. Tobosani pasi papa dange na monaki. Bilembo nyonso tozali na yango. Emonanaki na tango wana. Me tokumisaka yango te. Pasi ya nkolo Yesu. Pasi ya papa Diangenda. To ya papa Simon Kimbangu. Ezalaki pona bolamu na biso moko. Yango wana mokolo ya vendredi ezali mokolo ya kokanisa liwa. Oyo ya somo nkolo Yesu akufaki pona biso. Pe pona kokanisa liwa ya papa Simon Kimbangu. Meto bongisa bizaleli na biso. Poto profite na makila ya nkolo Yesu. Biso to bongwana. To lakisa bizaleli ya bo Kristo. To zala pe makasi na mabondeli. Papa yi kotangela biso na 1 Corinthiens chapitre 11. Kuna balobeli nini? Elambo. Communion oyo tokomela. Parce que mingi bakanisi ya ete ezalo yenge. Batata pe ba mama. Soki tozali ya kokoka te to mekate. Soki bazali ko insister to kende kotala ba pasteur. To kende kokitisa bikumba. Moto nyonso akotubela. Oyo aza na likambo. Ezala ba oyo bakopesa communion. Moto oyo pa yebi kaza ya kokoka te. Ameka te. Makambo ebele kopekisaka biso komela communion. Ya liboso soko ozali mondimi te. Ou ozali na sima ya lingomba okomela communion te. Ozali likambo na moto. Okanaki kofunda ezala na tribunal. Ezala kuna na la gendarmerie to na PSP. Likambo wana nani ekatami te. Même yo oza na raison. Omimoni ko oza na raison. Mais nani bakati likambo wana te bokanaki kofunda na leta. Okomela communion te. Donc moto nyonso ayeba yango. Oyo aza na dossier na tribunal. Akende kazonga kakenda kosamba. Me likambo yango bakati nanu te. Okomela communion te. Oyo akendaki na mbiku dina nganga. Oyo aza na basi mibale. To mibali mibale. Pamba te mobali oyo akendeke sango. To mwasi akendeke sango. Oyo bosalaki mariage. Me oyo mosusu wana. Amona na kate. Me yo moko na motema na yo. Mondimi. Oyebi yo moko ete. Nazali entretenir relation. Na mama moko. To na tata moko boye. Okomela communion te. Okomela communion te. Na yango balobi. Tosala examen de conscience. Moto na moto amitala. Soki akoki pona komela communion. Amitala. Pamba te communion. Ezali poison. Na baoyo bamibongisi te. Mais ezali lipamboli. Lokola vitamine. Ya mikwa. Ya nzoto. Ya molimo. Na baoyo bamibongisi. Malamu to mibongisa. Po tango tokolia elambo. Kolo avanda katikati na biso. Makambo na biso nyoso ebonga. Pe mokolo ya suka. Tozwa lisekwa. Meto mela yango na loyenge te. Ah, soki na melite. Papa akotunanga. Mama akotunanga. Baoyo bakokama. Eza likambo ya moto na moto. Kotala moninga na yo te. Me omitala. Pe tala relation zala yango na tata Nzambe. Mingi bakufa. Na tina na kosabote elambo. Mingi pe bazwi ba maladie incurable. Chronique na nzoto. Pona yango. Tozali koloba kaka ndoki. Ndoki ya famille. Ndoki. Na quartier bayini ngai. Na sala ki. Yo moko omitala sosola. Pamba te ezali poison. Mingi pe bakufi. Pona tina kaka ya kozanga kotosa elambo. Tango toliaka elambo ezali nini? Tokanisaka kufa ya nkolo Yesu. Pamba te oyo toliaka lokola gato ezali nzoto ya nkolo Yesu.
oyo tomelaka ezali makila ya nkolo Yesu. Moto oyo akomela makila pe akolia nzoto amituna na mokolo ya suka pe bakotuna biso. Na kanisi na tina wana toyokani oyo ayebaki te asosonaki te ayebi sikoyo tokende komilakisa na bapaster tobongisa basituation na biso tozala bana na botosi yango nde ekolongisaka. Tozala bana na botosi, bana na bolingo mibeko pe misala okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Toyebi ndenge toyoki yango na Mateyi ete tokolia elambo. Ekozala dimanche le 5 juin. Dimanche le 5 juin tokolia elambo. Moto na moto amilengele pamba te ezali likambo ya molimo tomemela yango na bonzoto te. Dimanche le 5 juin wana, le départemental de ville de Brazzaville, révérend Mbemba Gilbert, alobi toza na opération Simon ya Nkamba. Moto na moto amema sac na ye ya Simon na valeur ya 7500. Nzambe akabelaka biso ndenge moko te. Oyo azwaka ebele mema, même 10 tonnes, 5 tonnes, 2 tonnes, 3 sacs de ciment, 4. Mais tokomema na mbongo. Défilé ko salema, biso no tokozala sima ba pasteur na biso. Bakotia basani esika tokotia mbongo pe comptabilité ko sala mokolo wana par paroisse. Na kanisi toyokani. Lelo toza vendredi. Ezali mokolo ya batata. Tata molimo santo Yahweh nzambe na biso papa Simon Kibangu Kiangani akozala na batata lelo. Mokonzi ya batata président national papa Bionge asengaki ete tata moko na moko aya maboko pamba te. Amema eloko ya kolia, eloko ya kosalela, eloko ya komela na mbongo pamba te ntinsani kosalema. Tokosala ntinsani ya kafu awa batata. Lobi samedi, direction générale to direction nationale ya GGK esengi na ba membre de soutien noso ya GGK lobi bozala na bango elongo na ntinsani oyo kosalema liboso ya tata molimo mosantu oyo kosangisa Faki, Fluki, MSSK na EKC na Mwanganisa. Donc ba membre de soutien ya GGK bozanga te na mokolo ya lobi samedi. Tozwi pe communiqué ya direction générale ya protocole. Esengi ba membre nyonso ya protocole ya Brazzaville bazala na bango na réunion mokolo ya lobi samedi 4 juin na 17h. Basengi na moto nyonso aya. Makambo oyo bokosolola nango bakolobela yango kaka na tango bokokoma. Donc l'ordre du jour sera communiqué sur place. Basengi na ba protocole nyonso ete lobi bokolala awa na plateau de 15 ans. Lobi na butu bokolala awa na plateau de 15 ans. Moto na moto amema denrée alimentaire. Na kanisi toyokani. Pe communiquer yango basenge te bo panza yango. Soko moni moninga no mosusu protocole. Yebisa ye. Bikomona na polele moto na misala pene tamboli na ye jaleli ya bana na nzambe bikomona na polele moto na misala pene tamboli na ye
bokoyebana kasi tokomi na suka bokoyebana bokoyebana kasi tokomi na suka bokoyebana bokoyebana kasi tokomi na suka bokoyebana bokoyebana tosengi na mama baswamina Esther aya na liboso, tosengi pe na mama Zaya Dorcas aya na liboso na tina na mabondeli, pe tosengi na papa deuxième suppléant révérend Oba Mathias aya na liboso po na mabondeli. Mama baswamina Esther, mama Zaya Dorcas, révérend Oba Mathias, papa deuxième suppléant. Tobondela na ndinga mboka s'il vous plaît. Tusamba. Munankumbwa se ye mwana e mwanda velela. Tata kisolo kele lukelo. Tata la lungani kangani solo mfumo tu Yesu Kristo. Tata la ngenda kuntima mama mwilu marika wanga mkatila tata Simoni kimbango kiangani. Tata Simoni kimbango kiangani. Tata Simoni kimbango kiangani mwanda ludi. Disu de nza ya mvimba. Nzambi yetu talabutu yina mane kuncha nsoniza masumu. Kadi kwa konso ntangu tuvolanga masumu lusambwada yensambwada munampovole munantalu munandiatulu zeto tukufuyisanga nsoni ameso mankangwa jimbazi yevo ameso masatana nzambi tutulemfukila tukabetu tutalomba tusololo yeba mpangi zetu tunafulukia kulu tulemfukila papa kino mana ndomba zetu zaluaka kulwena beno dianzole tuvutiri matondo mama nene kali benu kutukaila ameso ntangu ya onso tunamunza bubu tala betu tutukiri kuna bogo muna kiseu kya vanga na mokudu lweki kala afuluki aki tu mona ne zizi ngenzambi yetu tulemvukila matondo manene tutavutula mumana la tuvangi nzambi tu surprise yangulo la tuvangi tutonde le bula bula diata muntoto wawu papa kutadi nsumuka zetu ko papa dolo ko dieno utufuila nkenda kali nkenda za beno za mbando kembando nzambi yetu tuwili ntangulu ya nsasulu mbutwa diambu tu mama mbutwa diambu tu kisukula kinumana to adia nitu yenwa menga maku nzambi masemeto banjila nkangu na ulomolo luaka afuluki akutalema na muluaka afuluki akibonzo tulweki beto luba banjila na lutu banjila nsatu mukolomo na mamingi zayento na bitukondo papa mama tokololombo yema lombolo bwabu yemuna nsuka papa tubundiri minu ye vuvuvo beno sulo kutuvandla mama nene kadi muna nkenda zenu za mbandu kambandu muna mpashi za muna masemeti muna tulimuna kuluzaila muna tamwina ngolo zenu ezola kwenu muna beto papa dolokolo tusila nlemvu sambo elivuwa mutulomla tuvana byo muna nkumbwa seye mwana mwanda velela na kome tata mwana tata mulimo santo papa simo kimbango kyanga ni mulimo santo mama marumulio kya wanga we motondele iso ali tata simo kimbango kyanga ni mulimo santo boso mokondi nengi bolimi simbala tuku samona sambo pambate mokondi na kuibobela kumbe yote
ebaba ye na sombezi matondi dikoloni matondi pamba tolobani ekoki sante sor le mise na ngonga ezi lodwaki acercle esika papa mfumu alongo lokinaki asoirée spirituelle loyeki na tata mote alotei mama ter alopi exhortation likambo liso bato edi na boyeka te na bopeya mpe na bosalela papa simoki mbango kianga molimo mosantu busa bonene kolo iso oha bayuda okabolaki mokolo mpe molio mowe botangisa makila mawe na ntina bosikolo iso bato liloba lio tondoki tata limbisa mokili pamba te bikoyini bo bazangi bozeba limbisa mpe iso bana bato ba masumu ya ntina ntango mokili loputa ni mikakatano mindenge na ndenge loyeki ya mawa papa simoki mbango busu bo okabolaki mokolo mpe molio mowe oha lubumbashi bolosombeya a Nouvelle Jérusalem mokoko basato e papa simoki mbango kiangani na ntina ebokokisa likambo li 4e génération losalisa tata molio mosantu mpo lokina te matoi mabiso kina molimo mosantu madaki ma mokoko te kasi ma molimo soti lodi bosa bongeza na ntina boya mokoko mpe bomwa makiyama we kokolo sa bongezi te na kakati molimo sote dale na iso pasi noye na lopa matoi ma molio na ntina lokomprene makambo mawe mosusu tata molimo mosantu odi bopa te biso noye na tata molimo mosantu ye edi hôpital i molimo lokoda ya tata molimo mosantu na ntina boduka bohela na mokoko mpe milio mibiso lopa kimia likambo moti na kati na moto wende molimo mosantu ozebi wodi papa otoni mokoko mopasi te mosala te lopa kimia mikoko mpe milio mibiso loyeki amawa pamba te mokili mopasi lopambola mokumbe lopama lotonga Yelusalem bulu mpe na moi lipambo libusu mpo nozo te lopa na ngolu mpe na mawe bino ezangi suka kimia tata nkolo iso tata molimo mosantu losengi papa enenge libela te iso emoyisa ta ete makala pi olo mpe bopipo bo epe bobangi bo etata nzambe pamba te ebandele mayele ngolu mpe mawa bino emange na iso libela emoyisa ta na egwe na soni kina mipali bino tata molimo mosantu misalame na ye na loyengi bowa na kombe tata mwana mpe tata molimo mosantu makwambia ngatie mkwanza utai mwa mfandi mosantu nziambe ati biangatie mbandi ya yele yeye mfachanga kila bungu ta yi bome boko yulonga yindo mama meta ngo piuchi ngeli ye mko yita udi angenda kontema yale nge yiyo so laba yale yando me yen yebe yale shobe kwa wa obe bando mambwetu andiko Congo Brazzaville bonono bange yenga bu yili nzaramba asabe Congo Brazzaville mboya ya kulo kwa ni chiringi tiel ele memfaki Brazzaville et l'étang RDC et l'Indouel Angola et l'Onche mbonge lande toi nenge lande en tant que Congo Brazzaville autre que RDC Onche qu'Angola Nasio ndekona beten mfulo nde bala vendi ndate ko Congo Brazzaville bonono mata ya mamba yelo selemi bama ya olabe bama tiontoye et après que mbéongo ngela yetwa yikona kona sio ko Congo Brazzaville yedokona kona ben ko Congo Brazzaville yambanga ya bokwa yeyene RDC après yesana Angola bobo akwangante me yendo komba e ta beli yeseki koko ki duro sin kwani be lokwa nge yi ngabon opi ngo samose Congo Brazzaville talem fa chango ki bolando OCB
nawe ka yimbruwe nawe la ka banjewe beta be bon buetu bonono ba ile yesi kwa ye de ando mama bi mon buetu mangwa mesibe ta endo ngamba yo ko ka yo mansi ye mon buetu mande sen kwani be OK lele be olaye e salon bobo man kwa bangatie mon kwa nzawata ye moi ye mfradi tika lipamboli ya nkolo na biso Yesu Kristo bolingo bwa tata nzambe pe lisungi ya molimo mosanto ezala na biso uta lelo kino lobiko na lobiko okombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto amen. Tika topesa na mbote okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Aleluya tata nzambi songa lendo lyaku bakuzaya bakuvisa bavisa jo fongeye kwani nzenyankanu oveningaku tata kimbangu saya buvama bakuzaya bakuvisa zambia mpunga visa jo tata ngeye kwanize nyankani Aleluya tata nzambi songa lendo lyaku bakuzaya bakuvisa bavisa fongeye kwanize nyankani Attention, place, repos. Ici, garde. En place, fort. Gardez, à vous. Pour les alliés, salut. Pungi anzitusu kwa tata Fumalongo Fumaribu.
Nzambe tata mwana pe molimo santo papa Simon Kimbangu kianga ni Nzambe na biso totondi obotondi tomikitisi liboso na yo pona kosenga bolimbisi na ntina na masumo na biso. Merci na grâce ya monene osili kopesa biso otiki mboka nkamba Yerusalemu ya sika oye kotala biso bana na yo ya Kinshasa pe na tango ozali kobongama mpona kokatisa na ngambo na Congo Brazzaville mpona kokende kopesa kimia koteya pe kolendisa bana na yo pe mpona misala ya bilanga ya kolona pe kobokola oboma miso bayino longola mabaku na nzela opesa maîtrise na baye nyonso bazali kokamba mituka pe bamaswa bokoma na kimia séjour ya kitoko ya malamu obatela pe biso lokola tozali kotikala na mboka Kinshasa. Manso tosenge pa na yo kokisela biso bilaka ndenge ezali bolingo pe mawa na yo na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Nsabuka mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzami wa selito yeunguwa de mwanda velela bika wakaranga yetu tuka kwa yerevu seye mwane mwanda velela. Amen. Amen.
esengo etondi na mitema na biso ya koyamba mokonzi ya bule d'abord na Kinshasa mpe awa toye kotika ye na beach mpo na kokatisa na Congo Brazzaville akende mpe koteya kolendisa mpe kopesa kimia kuna donc toye mpo na kopesa ye au revoir kwa yango awa tozali na kati ya beach ozomona ambiance ya bana kini partout bazala kaka batikaka tata na bango ye moko te. Merci. wakisongele munza basinza ya visavo fungeye imwanda ludi tata kimbangu talapasi mwa munza mwalongo utu wila mupasiezi vokangeko wanani tunatinine wakisongele munza basinza ya visavo fungeye imwanda ludi tata kimbangu talapasi mwa tena pembeni ya braza donc toza pembeni toza na kati ya bato tozokende lelo kaka Nzambieto wakeleka Nzambieto Nzambieto Bapecho wasali l'histoire, carrière bien.
tata bamama bandeko balandi lelo tozali le 2 juin 2022 tokutami na kati ya mboka mokonzi Brazzaville nde papa Simon Kimbangu Kiangani ye ajali mokonzi ya lingomba ya kimbangisme banda le 29 mai 2022 atiaki makolo na ye na kati na mboka ya Brazzaville nde yango wana mokolo mwa lelo le 2 juin etengami ete papa Simon Kimbangu Kiangani aza kokende na présidence kokutana na tata mokonzi ya mboka yango wana biso banso tolanda na bokebi nyonso mayema so bazali kolekela biso awa esurtout na rythme ya faki yango wana tokolanda programme nyonso na papa Alphonse Landu akolakisa biso mayema so bazali koleka awa bolandi malamu. tata nzambi songa lendo kyaku bakuzaya bakuvisa bavisa jo fongeye kwani nzenyankanu makambo oyo biso yeli awa batata batikaki yango biso tolobi to continuer kolandela makambo yango na misala oyo esalamaka na Congo Brazzaville na église kimbangiste yango tolandi mokonzi mpe alobi bien ayebi nyonso wana ye aza mpe na esengo biso mpe tosepeli to continuer kosala misala wana
biso mubeko ya liboso ya lingomba tosaleta tosalaka likambo pamba te po totambola ensemble na leta na ndenge bazotinda biso bakonzi. Merci. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec l'église kimbanguiste, ça fait maintenant 3 ans. Et bon, la première fois qu'ils m'ont invité, je suis allée à Kamba et j'ai vu comment ça se passait et j'ai même visité aussi les champs d'agriculture qui m'ont permis de voir que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de ce projet de Kunzulu, parce que Kunzulu existait déjà depuis longtemps, et là Kunzulu va recommencer ses activités. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait vraiment les accompagner, parce que ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui travaillent très bien, et j'ai aussi goûté, parce que à chaque fois que je vais à Kamba, j'ai l'occasion de manger bio. Donc je connais leurs produits et ce sont des produits de bonne qualité et je ne pouvais que faire la promotion de tout ça au président de la République, parce que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à tout ce qui concerne la terre. Et voilà, j'en ai parlé au président et il a été d'accord pour pouvoir les recevoir et voir avec eux aussi comment avec l'État, parce que l'église kimbanguiste a une particularité, c'est que c'est une église qui accompagne l'État. Donc qui accompagne l'État dans ses projets et c'est pour ça vraiment qu'ils sont soutenus ici au Congo-Brazzaville. Merci. Merci bandeko balandi ndenge touti kolanda masolo monso uti koleka na papa mokonzi ya bule elongo na tata mokonzi ya mboka masolo monso tokendaki ele kitoko biso pe tozaki na animation na ambiance nyonso na rythme ya faki esengo makasi nzambe na biso apambola biso tokolanda ba détails monso sima. Merci vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. À très bientôt. Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbanguiste bana papa Simon Kimbangu kiangani mbote na biso lisusu epai bino subozwami mokola lelo tozali dimanche toye na paroisse na biso ya Matete esikani ni ndenge botindaki ngai ndeko na bino mowumbu na bino d'ici papa Simon Kimbangu po ete naya kokutana na papa na biso ndeko na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo bino suboyebi
lelo toye na matete na etinda na bino pona kobanda yango ngande kono papa Lambert makwemimo na kosenga na biso nyonso tozala kimia tokolanda oyo ndeko na biso papa na biso yaya na biso akoloba na biso na mokola lelo. Papa champion des champions mbote na yo. Mbote papa na kosenga na yo liboso to matito wana émission ya manga na prière quoi. Tokosenga liboso avant to banda émission na biso tokobanda liboso na prière po ete papa Edingwe depuis akomi mondimi eloko nusa kosala il faut libondela eza ndengona to bondela na komba tata mwana peli mo sant tata Njambe nkolo spasi mo kimbango kiangani to pesi yo merci mabate bolingo nezali monene bolingo zali ko l'accepter na biso nde na mokola lelo okomisi biso pe okutanisi biso to uti na mboka France toye kokutana na ndeko na biso papa na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo ye andimaki kolanda yo kosalela yo kozala mowumbu na yo tolingi toloba masolo na yo po ete na kati na émission tosenge pa na yo kokozala na biso o assiste biso ebandeli pe suka ba oyo bakoyoka biso bayoka ngo na matoi ya molimo kasi na matoi ya bonzoto te kimia na yo kokisa kati na ye pe kimia kati na biso kimia kati na mokili mobimba na koma tata mwana peli mosanto amen. Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana pasi mo Kimbangu toye ndenge te uti kolobango kokutana na ndeko na biso yaya na biso papa Edingwe mena kosenga na biso nyonso tozala kimia poto etoko koyoka ye tozali na paroisse matete kilte zali ko salama tokoyoka mo makelele ya ntintsani kasi tolanda ngo te tolanda bele oyo kobima kati na biso papa Edi nazongi susu mbote na yo. Mbote papa journaliste ezali sengo mingi pe topesi yo merci mingi oyoka kimbela na biso tobengaki yo na telefone po te tokutana ya solo lakisi biso bolingo yango ondimi invitation na biso nde toye kokutana na paroisse matete mais tokosenga liboso na yo moko komibimisa kombo na yo pe paroisse yo kovandaka soki po komi na grade ecclésiastique soki po komoki oza mondimi yo mutu okolakisa po ete bandeko na yo na kati na mboka Europe bayeba ke papa Lambert na mokola lelo ayambi nani papa Edingwe na pesi yo maloba. Merci papa Lambert na likambo oyo kotala ngai mingi baza kondima te balobi ke Edingwe azokosa bato Edingwe sona na kokosa bato jamais nakoki kozwa bateme te na insistaki epai ya papa nazwa bateme mpa na ye moko kuna na nkamba nake nkamba azo plus de 4 fois kuna ekomi mboka na ngai omoni bien ke nalongoli na suki na moto suki eza esu te bato azondima te ke non Edingwe azosambela te nazalaki fanatike ya Simon Kimbangu banda bomwana na ngai nazalaki kolinga Simon Kimbangu mabe kozala na meme émission na ngai epai ya César jamais nakokritike Simon Kimbangu mais lelo nakomi mwana na ye naza kosepela makasi na ndenge oyo nakomi epai ya Simon Kimbangu natamboli baeglize ya ndenge na ndenge baeglize na okende wana mpona baventure mais sikoyo yeli aventure te sikoyo bina vérité ke Edingwe akomi mwana ya Simon Kimbangu kiangani. Merci papa Edi mais tozoyoka yo komi na kombo mosusu oyo yo bato bayebelaki nango te mais kombo yango ezali nani? Papa apesinga kombo Saint Paul. Saint Paul. Nakomi na kombo Saint Paul Edingwe Saint Paul. Merci papa Saint Paul Edingwe ya solo tozana esengo mingi ya koyoka yo ya koyamba pe yo mais tokoloba makambo ya liboso te oyo utopasa batesi toyoki yango depuis okomi mondimi na kati na elingoma papa Simon Kimbangu paroisse na yo ezali nini et puis nini oyo ozali ko sentir depuis que yo komi mondimi tina mokola lelo nakoloba ngo bien que paroisse na ngai eza matete awa esika tofandi boyokutanga na kati église nazangisaka losambo te eloko ya liboso so na mokili eloko ya liboso nazokita na mbeto eloko ya liboso losambo nakosambela 12h 15h 18h soki nasali yango te namona lokola nasali péché mabondeli wana nakoki korate yango te
alors bomona ngana ya wa boye paras na ngeli paras na matete so benga na kasavubu na ke benga na lingwala na ke partout boko invité ngai na ko ya mimi so ndamona na bia poto apesi ngai na ya poto na ko ya ata na poto na ko ya parce que Simon Kimbangu ali partout nazo sala musala Simon Kimbangu mais banana bandi ko sambela na ko ba vérité na bullshit moko monene na suna mbongo te mena ebinyo so na papa mzo sala yango po atala soki na ozongela catch ou na ozongela catch te même na crise ndimina vana ka papa ye moko ayebi période nini ya kofungola banzela na ngai. Donc depuis okomi kosambela donc crise ekoti makasi. Crise ekoti makasi po papa aza komeka ngai ayeba nayebi yango bien ke papa aza komeka ngai po ayeba ke eske soki akomi na crise ndenge basalaki job eske akokima ou bien akofanda kaka na ngimbangi mais na pasi oyo nalobi jamais nakoki kokima nakoyela lokola job nakoyela lokola moto mosusu te job taka babomaki banyama na ye bana bakufaki bavandelaka kaka nzambe ngai mpe nakofandela kaka nzambe nakoboya nzambe te bandeko na ngai soki nzambe bino ke edingwe boye moto yango akosi bino bolanda oyo ngai nazoloba na bino na crise na ngai navandaka nzambe moko ayebi ngonga nini akobetela nga porte te edingo ya koba kolina oyo bozanaki epa na ngai. Merci papa Saint Paul, mais depuis yo komi mondimi okomi kimbangiste ba makambo ozalaki nango liboso wana oyo tokoki koloba te ozaki mpe ndelo nango ou bien oza nanu mosusu ndenge tozoyoka abombi yango nanu mwa moke akobimisa yango nsima mais ndenge mpo uti koloba ke papa Simon Kimbangu yanga nali kotala soki okokima ye ou bien okokima te mpona otikali susu na eloko te ata mbongo ezali te bon na makambo wana otiki yango mpe nyonso bien ozozela nanu. En tout cas na ba vérité so na bina bunda komba na mai ya nkamba mais courage ya lisusu ya bunda so komba ndenge makambo komba lisusu te au moins nakoma nanga dirigeant entraîneur na bana koentraîne bango esili mais mpona ke edimo so likola ring nakobunda likola ring te potana na bina oyo ke natiki biloko nyonso natiki biloko nyonso te Simon Kimbangu ali nzambe naza kondima ngo ke Simon Kimbangu ali nzambe omemi na bike nabomba ndambo na ndako Simon Kimbangu akomona oyo nabombi wana akoneutralize yango nalingi makambo akoneutralize biloko te fona bela papa na ngai vérité ayebaki mwana alobi bo nalingi te ke papa ali nzambe soki aki komona mosusu nabombaki ekute ngai cher na vie na ngai. Donc yo vraiment pa na yo papa Saint Paul vraiment ondimi yango ke papa Simon Kimbangu yanga na dali nzambe oyo mokili lelo ezali kondima yango te yo vraiment oza conviction vraiment ke ya solo vraiment dali nzambe mais tokondima papa Simon Kimbangu après Kofi kuta alandi ngai nayebisi Kofi alandi ngai na bina ye kende na nkamba yo mtosaki oyebisaki ye donc pourquoi otya tembeko nabiki Kofi kende na nkamba pa ya papa na ngai akobikisa makambo nyonso Kofi pa komona jugement na ndenge eleki boyebanaki basekret Kofi moto apesaki nga suki stile akata suki nalaki nango wana elaki mama na Kofi mama Kofi moto apesaki na stile wana donc oyo apesaki yo esprit ya kokata suki ndenge wana oyo wana okati mama na papa Kofi nde biso tobengaka papa ye moto ayesaki yo ndenge wana mama na Kofi ntango bazovana na lingwala tolawela titre moko wana kache moko autaki Lubumbashi oyo akoganye yanga bimi champion nake pa mama Kofi akati nga suki na bikende komba nake komba na ganye mpe komba donc seke boyebani donc sikoyo ndenge akendeki Kofi mpe amoni ke makambo papa Simon Kimbangu yangani est ce que andimi yango ke papa Simon Kimbangu yangani asaleli ye quelque chose Kofi fa ndima yango Kofi fa ndima parce que ye ali nzambe ndenge papa abouleverse makambo wana meme Kofi akamwe Kofi c'est moi c'est Dingwe. Donc vous avez beaucoup quoi. Oui, Kofi c'est moi c'est Kofi. Kocha tembete na likambo wana
mpo mama mi akufi atiki biso mibale fo tokangama esika moko te bakosala parce que biso mpe tozelaki yango tomonaki ke ntango ndenge papa Kofi akendeki na nkamba déclaration na ye toyokaki yango alalaka pongi te asalaka boye te donc asololaki privé na papa Simon Kimbangu Kiangani et le 13 tomoni na poto ke jugement na ye eleki na kimia nyonso donc oke bozalaki yo moto oyebisaki ke akende na nkamba mais leri ya zongi alobi na yo nini sikoyo non Kofi aza reconnaissant mpe atikali na Kimbangiste libere lokola nga natikali Kimbangiste nyonso a partir ya lobi a partir ya lelo soko moni nga na nzela to na TV loba tala ndeko na nga Kimbangiste Kofi donc na Kofi va komi Kimbangiste Kofi komi Kimbangiste soko tuni likamba Kimbangu oko meme kobunda na ye ako meme kochaona na justice ko toucher Kofi kisana ko toucher pe dingwete. Merci ya solo bandeko bana pasi Simon Kimbangu tokokene na papa Edingwe papa Saint Paul Molaite ndenge bolobaki yango ke tomoni toye na paroisse Matete tomoni ye lelo oyo doute ezali susute mais conseil nini okopesa na baoyo bazali kofinga tina mokola lelo pasi Simon Kimbangu Kiangani oyo ndenge ozali koyoka yango na ba télévision na ba réseaux sociaux eza kaka lite nini okopesa bango mais lite na kopesa parce que Yesu mwana nzambe bafingaki pourquoi pas bafinga Simon Kimbangu nakopesa ngo courage bafinga basala oyo nyonso balingi mais bakoyeba vérité après bakoyeba vérité après bofinga Simon Kimbangu bosala nyonso bolingi eya lokola moto aza kofinga pa aza kofinga nzambe na ye naa na susi moko te mpe na korekete eloko moko te me nzambe ye moko akolekisa bokasi na ye ke likambo oyo nasalaki eza mabe tika siko nazonga na nzela na ngai nayeba Simon Kimbangu papa Saint Paul likambo mosusu na ngai natuna toyokaki nganga nzambe moko ya église de réveil boyebani mpe bien na kotanga kombo na ye te mpo na respect alobaki atialaki déclaration na ye ke nkamba ezali wana soki oke na solo omati soki mpo oke na solo te okokweya bon ndenge tomoni ke yo ole omata lelo olobi koza susu na mbongo te ezosala yo pasi te ezosalanga pasi parce que Job alaki moto ya mbongo ebele me nzambe amekaki ye Job akweyaki bibwele na ye nyonso ebebaki bana bakufaki ndako ebebaki mais suka nango Job akokoma motu eza lokola ngai nakoregrete eloko moko te mpo yali mokano ya nzambe naotala mokano ya nzambe ndenge ezomarche merci merci papa Saint Paul nakanisa tomoni ke tokozotango mingi te mpona mate ntintiani ebandi mpona makelele mais sikoyo mai ya nkamba eza na pouvoir nkamba ezali kaka mboka nde eza kaka mboka ou bien ezali mboka moko ya ndenge mosusu non totya teme na mai ya nkamba te parce que ngai nakendaki kosuka na mai ya nkamba nakotaki ntina mozole oyo ngai namonaki eyali mpo na ngai nakosanga propagande te ya minene ntango nakende na ndako bakunda Simon Kimbangu na tombo na ye miracle ngai namonaki eyali mpo na ngai nakoki koloba yango te ndenge baeglise mosusu basalaka o témoignage boye ngai alingi wana te ngai naloba na vérité oyo ngai namonaki kuna etali ngai alors moyen nakima kuna eza te kotikana na vérité na ngai donc tokoki koloba ke na nkamba donc bamiracle esalamaka nango ntina lelo tata nakufa te mpo ngai namoni lisu moko eza kotala lisu moko eza na pongi e natuni papa diangenda alobi na ngai lisu eza kotala wana ezotala bata mokili lisu elali ezotala bato bakufa namonaki somo nakenda meme kosukola na kati ya mai ya nkamba najwi mai ya nkamba na ndako nanga mai ya nkamba eyali najwi mabele ya nkamba na ndako nanga eyali ezosala befe na yango
mais komeka oyo mekaki papa Simon Kimbangu Kiangani obangaki na yo te donc omonaki kaka ye lokola mwana moke oyo kokosakanela ye yango okendaki komeka ye ou bien ezalaki na makanisi ezalaki nini? Non, makanisi nanga ezalaki nde nameka bapaster mosusu ntango mosusu mpe Simon Kimbangu azalaka ndenge moko na bango ntango nakomi eloka liboso namekaki Simon Kimbangu première fois deuxième troisième nakomaki te nameki ye na bino oyo mpenza yali mosali ya nzambe ya solo so nameki ye lisusu troisième fois nga nakende kokufa yanga na boya ye yango tikaki mais ndenge omekaki yo na privé osololaki na ye mpe yango bien? Ouais, na privé nayebisaki aseki kaka aseki ngai naye papa alimbisanga na ye komeka wana butu abi merci nalimbisi yo na nyonso yo osalaki yokaki yango. Mais papa Edingwe tomoni ke ndenge bato bazali koloba toyoki basango ke epai na yo mai ezokota mingi parce que na mai wana yo bane olingaki kozala pembeni ya mai mpo matema